Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, na carte émission Oyo, les grands duplex, tout le Belakamakambo, les grands la carte démocratique du Congo. Corneille Nanga a péci raison naé et belé par rapport à une élection que ça l'a été. Alors il faut battre la diaspora, ba congolais au bazar sur place, ba pésailler 504 jours pour organiser ba élection, voilà. Tout le l'appel sous ndenge RDC Joseph Kabila a commis membre il y a ONI, il y a droit de l'homme, tout le belango pe makambu o misusu où c'est très important il y a mobilisation surtout à Congolais avec monsieur Bokechu Wayambo Asa Nanga en ligne. Bokechu Wayambo, bonjour. Oui, bonjour Mingue, puis bonsoir, le colonel Josué Didi Dipumba. L'air est grave, n'a tout sur le coup, moi pas. J'ai tout ça, les créateurs de ciel à terre. Ma belle à Congo Zali à Batouchite, ma belle à Congo Zali à André Kimbutate, à Mendete, il y a Obemina Kouté, il y a Général Etumbate, au moment où le Bazoua, n'a pas Rwandais Batouchi, n'a pas Congolais, au Tokansé, Bango qui va recevoir. Mboka batolukula bolenga nkoi ba Bruno Chibala ba José Makila Yokuzuna ba Saoli Sanga Bonganga ba Congo en otage. On ne peut pas accepter ça dans le moment où c'est les déclarations de guerre. Il y a une zone sur le coup et pas Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo ba mende ba obeke biso tout pour les dana mais combo Yesu Masie kutikala seko la mabele wana Congo anande kunanga dipuma ezali mabela papa Kimbangu o zamba kitisa kinguya nzambe soka ngaki Congo teme alinga kutinda Kimbangu wana te Kimbangu akufaki likolo ya biso likolo ya mabele wana peuple congolais diaspora partout dans le monde baza témoin bandeko bazala Kinshasa baza témoin Congo mobimba Lumumba sacrifice qui vit nae bakata mike babomboaka ye na side likola mabele wana Floribert Chibeya a sacrifié vie nae mpona mabele wana Fidel Bazana azanga cimetière bapesa ye soki na bacrocodile balia Fidel Bazana Armand Tumula azanga tomo a sacrifié vie nae likola mboka wana Congo ezali avandre te bapare lukusa bagénéral Ngwala Pandu bagénéral Bekwaza bamassacre tout bandeko bazokufa bakasai badiaspora biso tout diaspora toza responsable ya makambo ezoleka na Congo na bandeko baza na Congo mpe na Kinshasa totikeli barwandais 20 ans Rwanda ekomi riche Rwanda yangwana ezotia trame Rwanda ekomi kosala ordinateur Rwanda Kagame a utilisé gaz na biso métal o ezala la Kivu asalera yango barrage inga koma zwa courant na biso na kati ya la Kivu ya lobi bandeko ya diaspora partout dans le monde na moment oyo Congo ezali ya ba groupuscule moko teke bazwa biso en otage totika ba blague na diaspora totika ba blague na kata Kinshasa tozala bomoko po tochasse imposteur oyo ari di politique kanambe. Ok. Bokechu Wayambo, Corneille Nanga alingi a défié ba Congolais déjà toyebaki seni oyo ezaki ko dirigé par Abbé Malumalu a défié kapé lisusu ba Congolais surtout bino bato diaspora. C'est vraiment triste comme on a organisme ya seni oyo ezoko s'occuper na makambu ya élection balobi élection moyen salima na 2017 te lelo balobi élection ekosalima kaka na 2019 peut-être to koma na 2019 batia na 2031 donc oyo elakisi ke Corneille Nanga azobuka vraiment o babengi accord ya Saint-Sylvestre yo étant combattant résistant congolais et lokonyo koloba na ndenge Corneille Nanga a défié surtout bino bato diaspora oyo boza na kati ya libanda ya Congo. Merci ndeko na ngai Josué Didi Dipumba Nzambe abatela yo nakabisi bamoni ba miracle
que nous sur les cacawa na boya kanja ba espiranga na boya kanja kiwana mais le groupe ya majorité soit disant ba politicien na biso acceptaki que bakene na kiwana biso pe to soutenir parce que to pourrait kobunda dans les vidités bango moko ba signe responsabilité ya Congo pour moi ezali ya connaître nanga te connaître nanga munenga be malumala kufaki azo sumana bilamba connaître nanga aeba que celui qui tue par le peuple là par le peuple déclaration de guerre Rwanda oya sali que après ça ba congolais 540 jours au kasa Congo wana ezali ya yena famille na ye na Jeannette Kadambe na Maurice Mwarungabu na Deyo oyo papa ya mwasi ya Kadambe ya Rwanda tout oya vada PDG ya FIDA oyo ezali peuple ya ndenge nini tozapinda peuple ya ndenge nini nzambe na ngai mpona nini otinanga na botama na peuple mobimba baza kaka distraction na distraction peuple mobimba depuis nzambe aya tosalaki 80 ans ya colonisation 57 ans indépendance ça fait 136 ans 136 ans ya distraction na 21e siècle babotoli biso mboka bazosakana na biso Rwanda wana imposter ali di politique Kadambe baya basuboma bakongole kana mabomi na Kasai ndenge alingi moto bato bafaninye kana basuboma na Beni kana mabomi na Makobolo na Chingi kana mena James Kabare baboma na Equateur Museveni na Kagame basala guerre 6 jours na Kisangani ba politicien ya ndenge nini ba politicien ndenge nini de kulemesha Joël Didi Pumba naloba na monoko nini ubeto ba ndenge nini pour bande koba yo kabiso tolobaki ke mboka na biso ezali na occupation Congo ezali occupé na Batuchi na complicité ya les États-Unis d'Amérique Angleterre Bill Clinton na Tony Blair moto bapesaka Kagame na Museveni minduki bachase Mobutu ole bato batinaka biso makelele na Europe kofinganaka masolo lokuta tata niveau mboka ekomi yango nga nalobi Kanambe ayeba mboka nga na leki naza koyebisa Kanambe soki aza na makila ya peuple congolais soki aza congolais Kanambe wana na mende soki bakanisike biso bamama na biso babotaki biso po ata kotika bango na babela na Congo baserishir basoma badako na Congo bakotambola likolo ya bibembe ya bakongolais partout ezali na Kisasa biso awa na poto toza komobilize tokobotola ambassade tout badiaspora ya Belgique baetake Kanambe po tovota ete biso moto tondimaka barubero te na constitution ya 2006 lokola bandeko na biso bazanga mayele lokoso ya mbongo lokoso ya kosomba bandako lokoso ya babimaka na bana 16 ans 17 ans bamona ndenge bamemi mboka na biso c'est une grande humiliation grande makambo eleki na Congo oyo ezoleka na Congo ekolekaka même pas na Congo Brazzaville ou bien na Angola ou bien na Zambie bamona boye enidete moko boye vagabond yoke bagage politique errage de près conducteur d'aveugle moto moko aya na baboti ya mbula aye kovanda na Congo akitila parachute bu asakani na esprit ya Jean-Pierre Bemba na 2006 abotoli ndeko na président biso Kulute Tshisekedi na 2011 mpe bandeko na biso soi-disant bapoliticien baza kocontinue toujours kokarese Kanambe na badiscours ya politique eske na Congo tozalaka bapolitique ube toza na occupation yango nalobi na ndeko na ngai Joël Didi Pumba tokofrape fort en tout cas cette année tokotikela Kanambe te tokobunda na babelge tokobunda na bafrançais tokobunda na baaméricain tokobunda na baanglais na baallemand diaspora tous se préparer yango moike na organise na jusqu'à la
monene nazwi sala monene na Belgique awa ezali le 18 novembre oyo kozala invité spécial ozoya Belgique mpona tokutana biso tu ya diaspora awa na Belgique tozwa solution ya Congo tosila etake Kanambe aza na tete ya pays na biso baambassade tu ya Congo ekozala fermé baambassade tu babatima administratif oyo ezali na kati ya Europe ekozala fermé awa donner na bani epa na yo mobilisation générale déclaration de guerre iokeko et puis recherche na aéroport tout Europe mpona kokanga bato ya Kanambe donc ndenge ezali wana tokotikela na kone nanga Congo te 504 jours wana akende kosala yango na cimetière ya métropole akokende kuna na cimetière ya métropole ube ya Mbeteke ube na cimetière ya Rwanda tokotik ekoleka même pas na une minute na une seconde yango wana ezali baventure ndeko na ngai Josué Didi Pumba wana ezali baventure c'est le moment ya biso tout tozala bloc yango tobengisi bino tout awa le 18 novembre à partir de 14h ekozala na chaussée de Mons na 1070 na Anderlecht numéro 192 donc chaussée de Mons numéro 192 1070 na Anderlecht ezali grand mobilisation oyo tosali bandeko tu ya Londres partout bakoya awa ezali retourne samedi biso tu tokutana tosilana na Kanambe etake biso badiaspora toza kopese 9 milliards de dollars oyo toza kokunda bandeko na Congo oyo toza kofutela bandeko na biso klasi tokoki kolinga lelo teke tomona mboka na biso tomoni pasi biso tokufa kaka boye barwande baserichir na Congo moto moko yoke dialogue depuis aya asololaka na peuple congolais te yoke conféri moral na bamilitaire na bamilitaire yango bandoki tokanisaka bango baza mibali lelo biso tokomi mibali bamilitaire bakomi basi bazosala baaccompagnateur mpona kosécurize bapande mais toyebisi nayebisi arime polite Kanambeke etake Dieu existe nzambe azokangai nayebisi ete donc kete mwala baambassade tu ekosala na kati ya Europe. Ok. Boketu Yambo, question moko eza très important ezali toyebaki na 2006 bolobaki kaka boye na 2011 bolobaki kaka boye na 2016 na décembre 2016 bolobaki kaka boye carton rouge carton vert carton orange lelo tokomi na 2017 ezala kaka maloba ebele me misala mike Boketu Yambo tozomona eloko te oza na raison ndeko na ngai oza na pesi yo 1000 raison nazoloba na yo lelo nalobi na oke Kanambe ezali fe na ye wana réseau tangi 2006 2011 2016 lelo tokomi na 2017 nalobi na oke etake Dieu existe mabele wana Jésus Christ alobaki tout est accompli alobaki ke mabele wana akolongola eloko te akobakisa te Jésus Christ tanga ayaki na mokili asalaki mokili na 10 jours apesaki bato apesi bamérito ya bango mabele apesi barwandais oyo ya bango mabele baburundais oyo ya bango mabele bangolais oyo ya bango mabele Congo ke richesse so nzambe asopaki yango na groupe ya famille moko te bamama na bango babotaki bango lokola babotaki bango bazali lion baza baours baza bavampire donc babotamaki na mabele ya Congo mpo baya konyokola peuple congolais tosi tosali 137 ans 137 ans un siècle et demi ya balance un siècle et demi ya distraction même ntango bakoko na biso bazalaka envie jamais bapeyoka barwanda wana bamerge babotolaka bango mboka mais le 4 janvier 1959 bandeko na biso bazalaka na batelevizio ya internet te nde lelo toza lelo boye bazalaka
le 18 novembre et qu'on tombe samedi à 14h à Bruxelles l'adresse de la pension chaussée de Mons numéro 192 na Nerlet 1070 mototo comme adresse wana tokokuta na wana pour appliquer embargo ya libana soulèvement libana pour na kopesa gaz na bandeko na biso bana Congo o biso benga pe bino tu ba journaliste o bebari ya ndene ana poto to bunina bino to sala to loba liloba moko pour to sauver Congo to sali ba analyse to sali ba hypothèse biso to zo sala ba analyse na ba hypothèse a Rwanda bazako boma bandeko na biso na biso ba Rwanda bazako exterminer biso na biso ya to lobibo na moma oyo besoin bato tout na ba catégorie nyonso ça les a munene kutume ba 500 personnes ya ba 400 personnes bato tout baya to kuta na Bruxelles to loba moko to tia mai to tukola maboko o ba ebi kokoma na ba Facebook bakoma o ba ebi kokoma na ba WhatsApp na ba Viber o ba ebi koloba maloba to mobiliser bandeko bazana Kisasa grand soulèvement populaire mais avant to comme à décembre l'ambassade tout est qu'on a fermé l'ambassade de tout l'Europe est qu'on a fermé côté à batante liboso ana les longs à la lali l'obio José dit pour me remplacer na côté qu'on s'arrête et ça dit gouvernement l'occupation et ça dit gouvernement moko illégal fini ba mandala bango sina parlement ba mandala bango sina nenge moto moko bobe baba moko bobe moto moko toyebi ete akita na parachute anokoli biso appuyé ayibi plus de 35 milliards de dollars ateki mpona banana na Qatar pendant 50 ans ateki nyonso babotoli biso tout mabele pe ezali fandi biso tokotilaka tolobaka boya tobinaka mitaka tokona kofukamelaka bapaster mpe na baza kote ya makambo ezoleka na Congo te ok bapaster bazojouer grand rôle ya mabe na kati ya libération ya mabele ya Nzambe mais bayeba yango ke lelo babengaki biso bata mokili babengaki biso bapayen bayeba yango ke David azalaka payen makambo na banga na libota ya Nzambe azalaka Mobutu kolipata alo wayambo na kati ya Zamba pa matise na trône ya Israël otolo biloko moko très important que Joseph Kabila aya na Congo na babot oui c'est bien bon mais banani bayambaki ye na kati ya RDC ezaka ba Congolais ça veut dire que ba Congolais nde mutu basali erreur ya kuyamba Joseph Kabila pona lelo batu bakufa na ba Beni bakufa na ba Kasai bakufa na ba Kinshasa wana facilement gratuitement bongo voilà parce que question eza ya kotuna yo eza faute ya ba Congolais na makambo oti koloba po bango ne bayamba bakonzi wana na kati ya mboka yango ndeko na ngai José Didi Puma naza ko remercier yo ezali bato balobaka français la ba anglais ba professeur universitaire na ba lieutenant colonel na ba major ba batoka ba mende kike mulumbo azalaki dernier ministre ya information ya Mobutu lelo kike mulumbo akoma koloba ke ari di politique kanambe totondi onano te batoka ba Faris Bochar batoka ba Sami Badibanga batoka ba Arimova batoka ba général Etumba ba général Olenga ba général Denis Kalumbe ba Kanyama bangonde ngana za Martin ngaso na baka na vana pe na kliki wana aningaki na zara na paso na zana ngole lote mais na sacrifice zangate za Nzambe po motema na ngai salema ya kuwela bomengo ya sete ngana yaki pona na service Nzambe na Nzambe ebinge na kinosuka mais lokola za ko respirer pe ma Nzambe na za ko ba vérité ba congolais ba ngi vérité te
ngai nasalaka idolâtrie te, ngai nabangaka moto te, ezala ni pasteur epetre François naza pasteur ya libota na ngai na bana na ngai nazali nzambe ya se na bana na ngai nafukamelaka moto te nakelaka biro moto te. Soki tokomi na situation oyo ezali bamama olangi bamukuna basikatenda bamarcelo bawalo banani bambude waresa bapaseur tout bakenoliaka mbongo epa mugalo na luberwa na bamusicien oyo ana bakontribue bajibira bawerera bakofira benzela kanambe bacharamara bawazekroara bangone contribue na extrémission ya koextrémine peuple ya nzambe yango nayebi soki nalobi no etake existe etake nzambe alobaki tout est accompli etake bible kaka oyo basalaka yango totangaka Genèse tout tokosuka na Apocalypse nalobi no ke rencontre ezali awa à Bruxelles le 18 novembre na 2017 oyo tozokutana tozosilana na occupation libanda yango tozoloba bandeko na biso ezala bapoliticien mosusu c'est le moment basala mobilisation tokoki koaccepte te une journée ya kanambe. Policier oyo akokende négociation na kanambe ayeba ke pourquoi pendre bango tout ndenge bazala na tokotika bango te lokola biso tozoka pasi makila mabela Congo esoki ebali fleuve Congo esoki laki ya Congo esoki ba forêt équatoriale ba forêt tri ya Congo makila na makibembe na bibembe bango pe tokopandre bango tuna mende na bale ya tundu yango na lobino ndeko na ngai wana raison nga naza martyr ngai kutuna lelo naza défenseur ya leader d'opinion lelo naza kodénoncer na dénoncer 20 ans mokomona bato mosusu avant ba medi bangi ba medi whisky aza koloba ole mosusu kuimile kofinga boketu oui botika bato bazo mela makila ya peuple congolais bafinga ngai mais bayebake ata vérité bobombani lobi ekobima polele yango na lobino ke ndekolanga tobandi mobilisation wayambo tokoma wana le Congo France existe Didi Dipumba zali na kokanga monoko nanga tala une journée te chaque jour message fort pour la libération à Congo. Merci beaucoup monsieur Boketu wayambo question moko eza très important ezali Joseph Kabila ami ya ba bailleur de fonds. Joseph Kabila ami ya ba président to na même Zuma na kati ya Kinshasa. Joseph Kabila lelo membre ya ONU ya droit de l'homme RDC. Joseph Kabila lelo azo travailler na ba Jacques na ba Bill Clinton na ba ebele ya bakondi o basala ki Congo Kinshasa Congo ya RDC ya Lumumba ezala détruit et que bango ba profitera na ba minéraux na bango boni ba Congolais ba kosuka ou ba Congolais ba kosuka wapi ba Congolais ba okende ko bela nani oyo akoki ko sauver bango parce que ba grande puissance nyo surtout auto yebi bazana sima ya Kabila nino tout na question moko Joseph Kabila lelo na kati ya droit de l'homme aza RDC eza inscrit parmi ba membre ya droit de l'homme okolo banini na mituna wana ndeko langa dipu na tepeli na question moko pertinent na moment oyo que comment na organisme international oyo lelo tozomona France ba politicien na biso na bamona ngo ba politicien moko na éviter bandoki o ba mi pesa ba grade soi-disant ba politicien soi-disant ba professeur d'université soi-disant soki ba grade ba mi pesa ya mokili o to tikala jamais ko ka mongongo ya Nzambe ne tokaka ya ba David ya ba papa Kimbam lelo o de konangai ezali grande humiliation wana raison Congo badoko mona bango ba otya motema na ba américain bazotya motema na ba belge bango bakanisi ba belge ba o Mobutu
lingi peuple congolais bazo préféré distraction. Mais dans le peuple moko balingi égoïste. Peuple moko balingi namona na note même na basali ya Israël bawela ki jamais Abraham awela kapona ye. Même Joseph mona Jacob awela kapona yete mokolo libota na ye kota kanzala. Papa abenga bandeko na pesa bango biloko. Mais l'autre zomo so disant ba pasteur o ba bi pesa ba grande ba somba liwa epa nzambe. Bato tuna silence. To somo na makambo ndenge zo le kandeko na ngai que Congo na un grand pays le moto aza assassin. Aneki même Hitler. Parce que deuxième guerre mondiale 40 à 45 bato bakufaka 6 millions. Oto benga kabaru baka juif. Mais biso to dépasser moto abomi ba congolais pe lelo a corrompre bibisi mbongo na ba chef kitun ba bibisi mbongo que bazwa bango ba membre ya droit de l'homme. OK na Congo justice exacte droit de l'homme exacte ngona ba boma Floribert Chebeya mon frère Rangai Chebeya kufa likola ko défendre peuple wana peuple ya ndenge nini ba congolais toza peuple nzambe na ngai toza ndenge nini nzambe na ngai nzambe peuple baza ndenge nini nzambe naloba ndenge nini o peuple ya ndenge nini nzambe na ngai bato bakosambela mpona ye. Ok bamama Esther badavidi babane kosambela mpona bana Israel nyonso bolamu ya Israel mpona biso bato bakosambela mpona famille na ye. mabele ya mwana nzambe avant nzambe asala biso asala mai makambo nyonso asalaki mabele yango na Adamu na Eva babimaki na mabele. Peuple ya ndenge nini peuple nzanga Dieu tout puissant tata nzambe Mungu baba papa nzakomba papa nzapa na bele ilo na akoko na nga bapesa kilo bakongola pe basalela kito peuple nini na 21e siècle buzoba ndenge wana mabele ekei Kongo ekenda yango na mini ndeko na nga Josué Dipumba. Ça c'est la déclaration de guerre. Oui, le cas qui on a totalelaki ba politicien to ko mona ki ba politicien ba na Congo te ba ngomyo soseso les ennemis du peuple congolais yango ela tsinza Mexique soki to mi libéré te motako libéré biso azante nini bande ko na biso de 1959 babanga ka Léopold te babanga ka anglais babanga ka ba portugais te babanga ka ba français te babanga ba italien na ba espagnol te na ba canadien te ndenge na 21e siècle peuple o le nom to s'intégrer na technologie o le réseau le karamokini mombape nzamba pesi biso grâce to bima ibanda to dia na bandoke ya Congo ka ba belge ba français ba canadien pe bato bavandi ka kolelaka ka kopriaka prier pour la nation na yo prier pour la libota na yo quand prier pour la libota na yo okolika ke esclave poza na mabele te yango sokola ke bazokunda biso na libano ka banjinji basino bazwi Congo libanais bazwi Congo basénégalais bamalien bagano bakedaki babotisi bandeko na biso likola mpasi likola triko likola taba basakani na biso obiso na biso filme ndenge basakani na peuple oyo minoko apamba biso bazairo bakongolais minoko pamba yango na robi peuple congolais bolanda foi ya Nzambe bolanda foi ya Nzambe toza na biso orphelin. Boketu dernière parole na yo s'il vous plaît. Mama biso Nzambe soki totelemi te soki to mobiliser bandeko bana Kisasa te boye bango te tokokufa libanda ba Rwanda bakuvana na siko mena itake na bike Nzambe aza ko exister na kata mokili le Congo sera libéré cette année. Ok, merci beaucoup. Dernière parole à yo, même pendant 1 minute, des années nipo, tout clôturer, tout ça la émission Missous. Merci de la société de 10 Pumba. Na sengi bolimbisi Nzamba pardonner biso. Tata Nzambe na sengi o bolimbisi. Tata Nzambe to pesa comme mokongo.
yo lakisaki biso lumière olakisi biso mayele quand même Mobutu asalaki biso barrage ya inga na biso oyo ekoma lelo na maboko ya Zuma ya Afrique du Sud babotoli biso barrage ya inga babotoli biso résil des eaux babotoli biso tout donc tozotambola na mabelo ya Kisasa yango lobi ndeko na ngai Dipumba le 18 novembre ekotombe samedi na 14h na monte numéro 190 na 1070 na Nderlet métro na biso ezali Crémaso pembeni ya batoire na seka bato tout baya toloba liloba moko toye abiso anda bete poto ba logique bato to na besoin bato biso bata parti politique boete bato la tout ba échouer ba parti politique la bino tout ba échouer boya to sangana to sangisa force oyo comme biso la libération au Congo yango na pesi mbote mingi lokumu mingi ezo pas Seigneur Jésus-Christ RDC potori ezute na golo babote mon pesi pe mayoana na pesi mbote na bato tout o balingaka boketu wayambo rendez-vous le 18 novembre na 14h Nzambe mongongo etambola partout ba congolais tout va se préparer et ça on a taille à 1 mois que tokuta na biso tout na Bruxelles mbote mingi kala mama Didi Asuta mabolongo inda engambe sayo asoba pesi mbote na camionnette mbola na lobina na nkombo ya Dieu tout puissant lève-toi marche na pesi mbote ya bandeko nyonso bayeba ke ndenge na bandiao etaki Congo France existe Jojo Didi Pumba zali na kolekisa ba message au fort après 4 jours 3 jours na lexi ba message biso tout okutanawa tosila na kanambe libanda mboka Nzambe ya bénir nation congolaise Nzambe apesa biso deuxième chance tozonga na mabele na biso tozonga sous na buzoba te mabele na biso ko sa vendre te to réunir peuple na biso tozala bomoko po lobi totikela bana na biso héritage ya bien to boti bana biso mo ba parents tozaba esclave bana na biso bazaba esclave tozo continuer na ba distraction na poto na Congo partout diaspora ka distraction zo comprendre que mabele ke to sala analyse to sala ka ba hypothèse dans le tambo kana biso na maboko ya ba occupant merci mingi de kodanga OK. Merci beaucoup. Message de Roger Makesa la solo kinae. Na benga kie, azaki téléphone le pas Dipumba de kolanga Roger Makese kumeka kosala erreur wana te bano ife bazonga papa Louison yo motozali président ya congrès la septième batuna komo nini bana babimaki na mona Kinshasa ba de Kinshasa na ko contact na babo ba kende kuna ba kusala tenalie bana na bakoya to kopesa bango na famille to koki ko accepter bengi si bana boza ko kosela bana mike ndoke komaka ya bana mike na passer nini na mona na boy OK oya boya mabana mike yo nanda kozala ko kondia likolo na se likamo na bana ba passer yo ba passer ba tela ba pakola ba Caroline motala ko bimaka na basi babala bino pe ba mama eno ko li bolanda ka batona bazo manipula ka bino bazo sakala yo moko poza kotina ya Nzambe ya libota na yo ba passer congolais nini na bana bo bibisi bana ba se ba kuluna mona mike ba ye poto yo moko mama ozo sumana ba bi ozo sumana banako obengi sabana nona ngola Roger Makese na lobina yo ke abandaki kobenga na telefone na mono respecter parole na yote tangu nga na kolongola makolo na ngai na koma na seteten kuna ndako wana ya pesa yo na koma bana est lobi ya Roger Makese soki lelo bano wana bayaki te yo ndako zwa grâce à 3 chambres wana ata bano baza bandoki baya ba libéré bino bokola na cuisine ba pino 3 chambres lelo bokombo benga bana ndoki ya tobi bande ko bazana Kisasa merci mingi Dipumba na eloko tu osala démarche na yo tozo continuer malgré tozala bitumba to ko accéder te na miso la biso ba komi na poto balo ba profiter ta na moi français ba profiter ta la pomme de terre ba tanga ta classe
Opelo bayana bango ba chasser la vie, ba sisi ba bibi gradué, ba Davina ba kay ba Moïse que banana mi balé ce banana ba zobi ba so to bundela ka nzambe te. OK. To bundela nzambe banana ba kozoga ba luizo akozo bango to kopesa bango na famille pe état que lelo to la communauté congolaise to komi ini banana ba kobala ba kosisa classe na bango na France. OK, merci beaucoup Okechi Wayambo to pesi Ogi Shagi Mbote oyo pe a filmé qui vraiment pour na image wana refait côté japonais na Denis na muninga na ye oyo Junior Bookson Bukasa et puis de Chininda na Saint-Étienne to pesi pe ba Mbote de Chininda na sepela mingi ba de Chininda ba Junior Bukasa manager ya Congo France vraiment na sepeli na organisation bosali pour na soutenir démarche oyo tokolonga tokosala nyonso bana bakoma na poto bamdele balandela logique oka bapesaka bana na visa communauté tozongisa bana passeport atana tenalie bakozonga wa bakotanga classe na bango nzambe a protéger bao nyonso pe otu bazotsa tembe otu batelemeli mabele Congo baye baki bakoya nzela moko bakopanzana oto azobundisa bitumbo olali na ndako nao na Belgique na France na Londres na Canada ozolia pomme de terre na yo ozokende toilette ozosukola na salle de bain ya mindele soki ozokanisa ke awa ezali paradis terrestre boteka mboka na biso moto nyonso akobundisa mabele ya Congo ayebake malédiction ekolanda eti 4e génération. Merci Okechi Wayambo. Nzela moko bakopanzana nzela sambo. Merci. Libula munene zozila bango libula banzengele bakokota bango tu na enfer. Merci Okechi Wayambo. Trahison eleki mabele ndate. Merci Okechi Wayambo. Bakeba mabele de bibisa bango na poto. Ba faire attention. OK. Un vampire.